doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Avant la émission Nabiso, il y a Lelo et la version à la musique. Je tiens vraiment à vous remercier de votre fidélité na émission il y a 5 minutes nulle part ailleurs kaka na Clebois Original. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. 5 minutes na biso à Lelo bomoni binomoko na titre ezopesa ngai pasi mawa pekanda. Bato belé bakolo bake o ba étranger netina est toebike Rwanda takaka biso mais masolo mususu ndokia Congo azaka kayemoko congolais nazo s'adresser na ba opposant oyo nakoki koloba sans na douter na yango ba opposant ba yebi eloko ba lingité ba opposant Fayulu Boyebi abandaki kolobela vérité des urnes na élection oyo les kaki oh il faut ba résultats à la na bureau par bureau seni ya batu ba élection oyo asali batu surprise bomoni transparence oyo seni azako salambalo nanu salamate ba opposant bazako pola me bazako ndimate et communauté jeu des dames aux opola au pandimba moba pion transparence oyo seni azo salambala oyo nanu to mona yango te pe nanu salama te tozali kolanda compilation en direct ba résultat bureau par bureau
mais tozali ko comprendre était eloko nini ba opposant ba lingi biso tozo vivre vote awa to tambolaki na ba bureau de vote. En tout cas mutako sabinote na ebité bureau de vote nini oyo Katumbi a gagnaki na yebité vraiment eloko nini yango ba opposant bazali ko loba vraiment ceux qui au vandi vraiment au bendi film batika fachi élection oyo penza mutu a gagné fachi na bandoko lo bango a maintes reprises dans l'émission nanga azalité bino moko bomoni na poto mingi na diaspora bazalaka côté opposition mais bomoni o esale mindenge ba voter Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton. Il n'y a rien à dire. En tout cas, bah, opposant les longa na téléméli bino, na 4 à 5 minutes, il y a la musique, na ko expliquer bino. Parce que bino, bozomo na mbokango, eza bino, donc bongo ko sabiso na distraction. Mandat liboso, présent BBC 2 ans, na ba distraction, ya kolongo la système à Kabila, donc bino bolingi boko sabiso, na distraction, mais tokoti la bino tenté. Parce que président, donc avant ba bonne année, ba Coupe d'Afrique, solo, tout est fait vider. C'est à surprendre bino bon débat c'est né la bino ba clé wana télé bon dima ki angoté. Mais avant to banda émission na biso ya lelo to ko banda on a nouvelle moko vraiment oyo eko pesa biso pasi na motema na bato balingaka football en particulier ba supporter ba fan ya Vita Club oyo eza équipe nangai ya bo mwana banda na banda na France, nazali na Marseille, awa nazali na Vita Club. Vita Club, oyo bo yebi bato nyonso tout ba yebi Vita Club. Tozalaki na bombardier moko numéro 9 na kombo ya Baudouin Lofombo. Soko talika corpulence na ye ba cuisse na ye donc ozoko remarquer donc vraiment ba tire azalaki na yango ngana zo sabino lelo tingai na komi na âge na moni na nute ata na poto na kogolo baneti défenseur wana il y a Brésil azali pe na batir mais il y a le Fombo akobo mayo le Fombo na minute tozali koloba na bino le Fombo boyebi ancien il y a Vita Club il y a Léopard azali na situation moko ya malamute azali malade et si kakutu ya kovanda ezalité azo vanda epai ya ndeko na ye na salon botala na niveau ye mtakoma kiti professionnel toko bomba te tozali ko senga na bato nyoso tu baza bato ya Vita Club ya V Club oyo bayebi le Fombo soki balingi ba aider ba hésiter parce que vraiment tous allez comprendre tous aux singapé na ba konji ba tala jouer net le Fombo asuka ndenga zali ko suka il faut vraiment que luka solution président oya komi na avec club na kombo ya Amadou Diaby azali mutu malamu nazali ko s'adresser na ye na yebi motema na ye na yebi ki professionnalisme na ye bomona oya sala na concert oya wenge 4x4 sala ndenga kipa ba veuve ya ba musicien ndenga kipa mbongo atinda na est avant de développer na ko s'adresser na président actuel ya avec club na kombo ya Amadou Diaby mais avant to développer ma solo bato ba ebagité ba misusu ba botami simawa ba ebi le Fombo te nazali ko tiela bino match moko etikala na mémoire ya ba congolais nyoso tout elongwaka te etikala d'une façon indélébile match moko oyo to gagnaki na Congo Brazzaville Zaïre à l'époque na Congo Brazzaville to gagnaki 5-2 beaucoup mona ba mutubile ba kiika Kabongo. Et puis, beaucoup de monde a le Fombo à l'attaque numéro 7. À Tchaki, je pense, 3e but. Botala bateau, baebi était Botala. Na ba image on a retiré la bino. Donc, restez connectés sur Club Original. On revient tout de suite. Les héros étaient encore retrouvés dans cette
l'Union sportive Panda Chaba. Et nous avons numéro 4, Makoukoula Dimana. Voici donc la proposition de l'équipe. Présentée déjà par notre éditeur ils sont ensemble, qu'ils soient à Paris ou à Bruxelles, à Marseille ou ailleurs. Eh bien, ils se contactent, ce sont des joueurs qui se connaissent. Nous sommes certains que dans ce match, ce que nous allons plus vivre, c'est vraiment un spectacle de football. Là, c'est mon c'est des matchs qui vont être sensationnels certainement. Et le plus en fait, c'est le public qui n'a pas manqué de venir nombreux. C'est vrai, parce que les rendez-vous entre les Congolais et les Aïouas ont tenu leur promesse en étant Ouakaba. Les Aïouas vont contre-attaquer avec Moulé. Moulé qui frappe. D'ailleurs, les deux joueurs se connaissent, sont des amis, puisqu'ils se sont retrouvés à Marseille, où Ndoma n'a peut-être pas eu la chance d'être compris. Je vais bien dire d'être compris, parce que nous l'avons dit, ils ont joué à Marseille, mais deux joueurs qui ont également évolué en éliminatoire de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est Ndomba et Lofombo, qui ont joué les éliminatoires de la Coupe d'Afrique en 1981 dans Kinshasa à Brazzaville. C'est Mundan, mais il a tenté le tout pour le tout. Il n'a pas réussi à garder ce ballon. Mais il est encore là. Qui est également deux arbitres, c'est l'un des grands messieurs de la Confédération africaine de football, M. Foué du Togo, qui fait le commissaire au match. Et là, c'est Kinika qui part et qui va centrer. Au Congo. Et qui va partir à droite pour réussir un très bon centre. Le crochet était bon. Pendant que d'ailleurs le Kinika pour Moukoubile. Moukoubile, il est dangereux lui dans les accélérations. Kinika. Quatrième but. Les autres
de l'équipe de Diable Rouge. Oui. D'ailleurs, la classe du joueur, et Moutoubile a toujours montré qu'il est un des grands du football africain. Contre-attaque ici des Aïrois, sur pas de réparation, et puis Là, c'est Kabongo. et Kabongo, oui. Kabongo servi par Kinika. Sur un plateau alors. Ah oui, sur un plateau. Sur un plateau. C'est une très belle passe. Oui. Une très belle passe là de Kinika sur Kabongo. À la 5e minute. Hein. Et là, Gabio, comme vous le disiez, en contre-attaque, les Aïrois, dès qu'ils ont l'ouverture. Et ils sont très forts. On revoit l'action d'ailleurs. On revoit Voilà. l'action. C'est Kinika qui rentre. Oui. Et il n'a personne aussi pour le Il n'y a contrer. personne. Bon. Et on Et va- une et je belle pensais- balle et je de pensais 11 même- mètres. Et je pensais même qu'il partait vers Et le voici but. Kabongo, Voilà. tranquillement. Le gardien lui va plonger ailleurs. Non, c'est très bien joué. De bons buts que les Aïrois réussissent dans ce stade de la Révolution. Ça fait le deuxième but de Kabongo parce qu'il avait marqué déjà à la 10. bino moko botolanda parce que bamisusu batikalaki koyeba lofombo te lofombo vraiment asali makambo oyo ozomona mpenza kamba kala derby ya vita imana lofombo soki aza wana donc bakufra moko ya mosika force de frappe oyo akufra wana ndenge oya botuna bagardien bayebi yango mais ndenge nayebisi bino situation na ye vraiment ezali bien te aza malade aza na esika kovanda te bazo héberger ye donc epesi mawa na motema mais nzambe alalaka te président ya vita oyo ya sikoyo na kombo ya Amadou Diaby boyebi oyo abetisaki wenge 4x4 ye mutu akomi président ya vita vita elingi ko changer donc bakomema ba turc vita bako tonga ba stade bako tonga ba centre d'entraînement donc vita balingi bakomisa ngo awa équipe professionnelle bango komisa ngo na niveau neto biso to vendre na France na niveau ya PSG donc bali konda bako somba ba joueur ya ko sakana te déjà Amadou Diaby abandi masolo ne parce que Amadou Diaby aza muta jeté et puis ceux qui andimi likambu asala rango à moitié té et puis c'est un vrai professionnel et puis aye ratakate beaucoup mona makambo ko lika parce que yeso ko andimi c'est que c'est bon ceux qui a moni a kokokate a kondimate déjà a gagné déjà derby à Liboso na Renaissance donc nazali ko tchela bino botala bino moko Amadou Diaby na ba joueur na esika yaki akutana na batu chance na biso po na lofombo ezali Amadou Diaby na ndenga na yebelie akokanga motema te lofombo akozwa solution na oyo ezali koleka na vie na ye na période oyo ezali pasi na mawa na motema me nzambe akosala Amadou Diaby na ndenga na yebelie akotika masolo te bolanda bino moko ba image na teli bino botala Amadou Diaby na ba joueur na esika bakutanaki restez connectés sur Éclairbois Original revient tout de suite.
prendre part dans cette salle. Mener Vita Club dans l'unité et la prospérité. Nous avons besoin de cette gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Après... Alors, d'abord, Azali, les notés, a bandi, Moussala avec le noté. C'était un très grand avec le bien. Donc, ton dimaki, que Aya pour représenter ce société Wana. Alors, Assemblée générale de l'Élo, les égards pour compléter la fille de Oyesaramaki. L'élo Nzambe a salisi que Vita et comme le col avec l'équipe la menene. Vous avez compris? Nzambe a dit que les Sounani vécu bien. Et la canisse qui bilimbo ya zosa la bataille sur Bazomona. C'est ainsi que tu perds les chances au thé. Habitude de la mission sur la Kala. Totika. Songi, Totika. Et tant que bako kima tokolela. Toyokanaka très bien. Totika désordre. On est et au commun na mikolo ndiki kuya. Et comme on dit vita nzamba lié mingi. Et je crois que vraiment elle a jamais question qui n'a pas. Aussi je savais. Toujours kana. Donc tous à la bonne coordination parce que dès que nous avons un conseil suprême. Donc même ayé mon conseiller là. Et côté Baturk et Esaïe, pas ça la moussala. C'est ce que je voulais ajouter parce que dans le living, il faut que l'on très bien. Merci. L'ordre du jour, Esaïe, là, on passe parole à Batou Bazali, au Baye, pour organiser un mot. Mais biso tolingi ete nyonso oyo ekosala malelo esala na kinya na ndenge tolingi to collaborer na ba partenaire turc na biso parce que tosololi na ba montant mulai to avancer déjà na ba biloko ebele etikali kaka to conclure na bango. Donc c'est que osala en sorte que lelo to silisana bango pour to avancer l'étape mosusu et kozala bien. Ya mwana na profiter na déclarer l'assemblée générale na biso ouverte officielle. Administratif. Merci beaucoup une fois de plus. Mon frère Mambouene, Anatole Kikwa. Ok, tout le monde est bon, tous les cas, Oyo élection. Soit tu vas tellement tout procéder à l'élection, ou soit tu vas à la place. Bande Oyo, parce que tu belé kaka Amadou Diaby mais ba mituna ka Amadou Diaby en Otuabi il faut tout pour la compréhension aye ba Amadou Diaby azali na Amadou Diaby azali oyo ya bino oyo botami awa na maman Tumba Régine originaire de Kassai dans le bas des langues congolais lingala na Chiluba. Botami awa nakolaki awa nayekokende ndenge batutu bakendaka bamiekeli Afrique de l'Ouest nayekokola ntina banda bafere na ngai nabandaka mwana moke na 18 ans na Conakry ntango nanandaka père nakomi na Conakry mais espèce aye kaka zaïrois kinois
Alors, na botama na clinique chinoise, au Bazako Benga Danois, na Tanga na Malula, na collège Mobuto, et puis na Conakry, esprit Zaïka, esprit sportif, Ndoule, Bablo Morondemana, na 94, première sortie à Kofi Olomide na Afrique de l'Ouest. Nous avons même à na Guinée Conakry. Wengel musique en Afrique de l'Ouest, mais esprit sportif kaka bale na moto. Mais pour la histoire ya vita, nazalaka d'abord ao petit, boyebi papa Kamala, azalaka pepe asona, azalaka master père nanga. Alors mutu pesa donc tant toka ba petit, et ni sebiso pesa na kati ya vita ezalaka ye. Alors, il faut savoir que nous avons vite dans le moment où ils ont Mbalakovo, arrière gauche, côté droite, Kanou, il y avait Guatala et Aimé de Mongola. Ils ont Moutoufila, Moboa, et Belé, donc, je pense que pour le sous, et Belé, donc, Gaï, Naza Moutouté, qui n'a Kouéka Kaboé, qui n'a vite. Alors, il faut savoir que la baffaire on a la salle à l'amboka oyo. Andenge la zonga qui dès que t'as mon conseil ça qui ouverture. À l'objet que nous surtout moi n'amboka toi oyo ya n'amboka abanda musala. Alors, n'a pas dit comme même ba investisseur na kachamboko oyo. Muto amemi ba investisseur na batirka na beteli bino c'était zanga muto mususu. Petit, quand on a mis investisseur et un turc, au départ, c'est une famille, il y a un turc de père en fils. Au Sénégal, na ebisi to akana master na samba bachili to ebisi ke biso to anakin il faut yende muto salaka construction ya yo arena ya Dakar to ebisi mais yaka na kin to travailler abi non mais o ebikin makambo ene ki to amite to keni na yena na kin to kutana ba autorité to présenter c'était très difficile en lobby. Pour un contrat de signer un fisc et MOU ya Bamba. Effectivement, va s'engager. Le lobozo mona cité des finances pour inaugurer. Donc grâce à Nzambe, grâce à voiture, grâce à mon oyo ya bino oyo ya vendre parce que ceux qui n'ayant qu'à bangote et qui ont pété.
de silence pour la part. Diriger à vite par exemple, à jouer à Vita comme ça, et puis tout ça va passer pour la maman aussi. Sa maman, Azali, tout le Kabi, Vita. Donc, continuer dans le salon où il y a Tiraki. Pour que vous puissiez aller, pour que vous puissiez avoir présidence. La présidence de tout Azali, Vita clair. Vous en avez une mot, vous en avez l'union fait la force. Donc, vous cabonate, tout ça là. Il a un supporter. Donc, on suit l'équipe de chez nous. Les amis à Bissotté, on a vu que conflit de vos alatros. Je m'attends à ça, à mes salles. Mais je pense que le lot, qui n'a pas fait lâche, la stylo, à commaquer. Donc, bandit déjà, pour construire vite les lots. Merci à Oyo pour tout ça. La côté de nous, les gens ne m'ont pas cassé. Mais avant d'arriver, on vous sait. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Donc bino moko boyuti kolanda marque ka na epsaki bino ke eloko ekitisinga motema Amadou Diaby na prendre ango kalaté na prendre ango kaka sikoyo dimanche ya lelo na prendre ango na télévision ki etango na kaka kombo na e na bengi peye to sololi le Fombo joueur na biso ya avec club ya Léopard solution ekozwama. Donc avec le bien beau CP là déjà parce que Amadou Diaby a été ratakaté. Donc aza mutumoko donc vraiment ceux qui alinga ça les locaux azana professionnalisme moko ya kosakanate parce que bato ba ebiete abanda pe na makamba football. Yé abanda ko s'occuper là ba professionnel a joué en Afrique même na mikili ti au komi danser. Donc Amadou Diaby na zob sabino ban avec club biso ban avec club tozali déjà ya ko CP là. Donc to sengi vraiment na Amadou Diaby na yebi ke akotika le Fombo te parce que le Fombo azali mutoyo a sala makambo ebele na kati avec club pe na kati ya Léopard. Donc vraiment situation o na gansi ko zala décanté à partir du président na biso avec club Amadou Diaby. Donc avant tout Kota na sujet na biso ya lelo to marqué pause publicitaire. Restez connectés sur Équilibre Original, on revient tout de suite. Avec Codiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Codiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Codiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre.
na Mambo Galaxy na côté poisson tala mbisi mbisi pe ya mwana te aza minere te aza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosaka na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.
De retour sur le plateau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Siko to koti na sije na biso boyebi to kozongla susu na suka poto rappeler nouvelle auto bandi nango ya bodo le fombo situation o azali ko traverser na période mendenge na lobika ke masolo tout solution ekozwama parce que Amadou Diaby yenda komi présent avec club na ndenga na yebelie a ko trouver solution pour na grand joueur na biso avant-centre oyo bombardier ko sakanate na kombo ya Baudouin Lofombo. Sikoyo tozongeli sujet na biso oyo parce que ezopesa mawa na passe na motema. Donc vraiment biso tozo vivre ba élection awa. Katumbi a déclaré que yé a gagné ba élection. Mais yé moko lisusu azali ko senga annulation ya ba élection oyo éventuellement a gagné yango. Est-ce que ça a un sens? Il a gagné l'élection, azo senga ba nilango pona nini. Senia kamwisi ba candidat ba tutu bandi magite que Senia ko sala système oya sali en direct donc vérité pour les centricage. Ba tuba mona donc bureau par bureau parce que opposant boyebi fayu la beta qui donc ma solo wana ane mobiti siko ayeko mela pema ezalaki donc batia ba résultat bureau par bureau Senia sali yango et puis asukika wana te en direct na télévision donc ozomona ndenge ozopole là déjà et puis batu bozomona déjà avance au Félix Antoine Tshisekedi ati na mutu azolande na sima ton dimité bako rattraper na yebité soki ba opposant balingi nini Seni à respecter des délais constitutionnels pour na makambo vote à sali yango et puis ba misusu bazali koloba KO oh donc ba vote yo KO donc na kata masolo à vote na lingina tout na KO yango oyo batu bazali koloba mo yango kaka ezali KO o biso toyebi ou bien mususu na lobi na bino sur 75 000 bureaux de vote. Na poto, na français, 75 000 bureaux de vote. Kaka 1800 moutou et ti bambeba donc bareta donc fitaka ni moko boy. Est-ce que ceux qui tozui 75 000 bureaux de vote toti bambeba na 1800 est-ce que wana vraiment tokoki ko bengango KO ou bien ezali makambo susu tozo yo kisabino boyebi journaliste yo belge moi si wana Colette Brackman o yazalaka vraiment tendre te na politique mboka na biso mais andimi alobi non botika bilobela kongweza munene makambo Senia sali en tout cas ezali kaote ezali vraiment il faut encourager Seni bino moko bolanda déclaration na ye na ba collègue na biso misusu ya Bino Bolanda déclare Bino Bolanda déclaration il y a journaliste Colette Brackman. Donc restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. On va publier les premières tendances. Vous, en tant qu'observatrice, quelles sont vos impressions? Mais en tout cas, je trouve que c'est faux de dire qu'il y a eu du chaos parce que il y a eu des lenteurs, ça c'est vrai, mais c'est normal, c'était une entreprise difficile dans un pays énorme, il faut déplacer le matériel et tout ça. Donc pour moi, les problèmes logistiques, ce n'est pas une surprise, quoi. Cela dit, il y a eu beaucoup de bonne volonté, aussi bien de la part du personnel de la CENI que des électeurs. Ils ont pris patience, ils ont attendu calmement parce que tout le monde voulait voter. Et ça, c'est très important. Donc, d'une manière générale, les élections du 20 décembre étaient transparentes. Transparente, on verra quand on aura vu tous les résultats, mais en tout cas, le processus de vote, pour moi, il n'y a rien à redire. C'était ce que moi j'ai vu à Kinshasa, c'était très bien. Très bien. Mais la dernière question, comment voyez-vous, si on vous pose la question de savoir, de décrire le peuple congolais, comment voyez-vous les Congolais? Mais les Congolais, moi j'ai écrit qu'ils s'étaient appropriés ces élections. C'est pour eux, c'est par eux, c'est leur affaire. Et les gens ont pris ça très au sérieux. Et donc c'est un peuple qui veut la démocratie, il veut s'exprimer et on doit le respecter. Bino moko landi moi si oya sakanaka te na makambo Congo basi kutu ba bengana ye awa donc aza mutu kutu basala ba jeter donc so bomoni andimi
c'est que zali makambo amoni biso tozo vivre bino musu boza musika bozo landa France 24 baza corrompu na donc eza télévision katumbi apesa bango bambongo bozo la biso tozali awa tozo vivre ngo siko penza na moni ke ndé tozaka na bapoto ba nouvelle oyo eleka na ba télé donc biso sokoza sur place te ozo mona on dirait que ça solo mais na vivre ngo ke ba télévision étrangère wana bolanda kango te vous allez koloba allez ba organiser ba marche ba nini tala au moins écoute na grand esprit penza donc président de la République ba demande kutu ya ba marche na bango ata eza démocratie ba mo il faut ba boyela bango donc to lingi to kota na distraction wana te ba yela biso distraction parce que biso to zokene na masolo na vitesse donc avant bonne année à président de la République Djoudja masolo sili donc avant ba coupe d'Afrique donc masolo tout na ba député masolo abu pia bozo le bel biso article 64 ngo bino bokanisi article 64 ezaka ya bino donc so bolingi mboka peze pe la moto wa donc toko memango pe na ba marque na biso donc botika loyenge biso tozali a tozo vivre l'élection en tout cas na ba bureau de vote nyo surtout muta gagné Félix Antoine Tshisekedi azate wana penza e yebani peto moni yango même batu nyo surtout bazolo bango na otie la bino donc bolanda l'artiste musicien Patouziana le super king ndenga beteli yango penza to ya kino azakino ndenga beteli yango bino mo bolanda Boutika, boluka qui élection salama et c'est salami. Fatia kati bino déjà ba couper na ba crochet, bo poli, bo bima na terrain, bo signer ka ba résultat. Te basi ba katali ba yuma basi ba poli ba tina ofinga Fati un frère congolais pour parce que ngana za guerrier le ko la papa na Fatia za la ki ngana za Etienne Tshisekedi ba musicien nyoso ya Congo na banda baga na ya antenne amona muke antenne amute salanga ba mboshi le témoin ba vie malu sa témoin donc Fati merci ba yuma baza chez nous na PCC na César Ngadi Flormana maman na Lombariette comme vigilant toi na besoin Fati donc comme c'est roi donc la présidence parce que na moni bitu besoin bana moko vous pas profiter pour la présidence tozo longola ki présidence na moko Fati comme roi donc comme roi ba nguna na bisika bisika na ba ya souté comme roi donc au nom de Jésus Christ de Nazareth comme roi Jésus ou nganga donc on a besoin de ngamba Jésus ça a plaisir na buzo baté Jésus a plaisir na bakaba bien loko la Fatia za buta bien Jésus ako na mbonga oyo comme roi bino mo boto landa pas toujours na boyebi vraiment que alobaka ba tout ba comprendre que non Fachi béton botala bobenda filmer botala 2 ans et demi makambo au président de la République à Sali siko 5 ans au soka jouer en vimba et puis opposant balinga ko sabiso na distraction ya ozong saka biso sima toko kipe binoté soko to esprit échanger toko sibine esprit à la musique eza bato musu ba ko kanga mapenza donc yo katumbi yo yebi oyebi na période ya Kabila ndeko komaki mbwa libomo zo yeba okota te donc bino bokanzi siko président de la République neti ye mora lobaki donc neti anyonga kabinote beaucoup moment na neti ngoto bomo neti yuma mais boya kaka ba distraction tant to changer le esprit penza et comme penza donc kiti na balabala donc ba kangio parce qu'il y a pas de raison pour moni donc mukili mobimba même communauté internationale ba vandinier parce que bazo mona ke makambo seigne sala na Félix Antoine Tshisekedi donc il y a pas photo donc moi écoute ba lo bezate et puis Fayulu a Kebisi Katumbi alobi soki a meki ko zo slogan na ye oyo ya vérité des urnes a ko memaye na tribunal eza ye donc par exemple donc oyo ba résultat oyo ya vote à diaspora ba candidat opposant baza na possibilité de vérifier bon mona ndenge salamaki donc esalmi mbala moko ale basali dépouillement batindi awa bon bino moko donc opposant vote ya diaspora est-ce que vous avez la possibilité de vérifier et donc bino mozo mona ka net li seki donc tout ça na tant que perdre été donc bonne année avec si la matsolo fait si là donc coupe d'Afrique faut total on a pepele banda mokili banda donc tout niku tout va jeter donc ceux qui bo yeli biso masolo neti ya neti to relaxer bino face
Bon, comprendre que Félix Antoine Tshisekedi azali kino azali noko donc la kisabino face azali donc di kandomwa na kin. Bacheli bino. Seni à la gisi na télévision bozo mona ndenge donc bureau par bureau ezo kota. Siko bino bolingi basali la bino ni. Seni a sala nini transparence seni a sali nanu et salamate. Inclusivité bo mona masolo ndenge salama. Ba candidat ni ba longola ba onyo so linga sala candidat présidentiel a tiali ba ba longola bango te pa ba tumsu ba zaki on appelle ba ko longola bango. Bongo bino bozo la biso neti ba contre-temps donc to passer na ba distraction na bino donc tala wana to kocha penza démocratie to tiango penza na pause. Bogolia frappe penza bogolia frappe exagère kutu te to lingi kutu. Ba masola buzo baté parce qu'il faut tout avancer. Donc tout ça en tant qu'on perd donc Congo c'est perdant bataille belé. Ba vidéo au tout monde a triché. Ils ont nakani, ils ont nakani. Ya katumbit. Ba vidéo nyo surtout tout monde na ba réseaux sociaux circuler. Eza nani ya katumbit. Bo moni Félix Antoine Tshisekedi akangi internet. Tout l'exabino bota la ba vidéo ils ont circulé ezali ya katumbi ezali ya mutu mususte. Restez connectés sur Équilibre Original. On revient tout de suite. Bazui militaire président de la République. Quoi qu'il y a mon poubelle, quelques bulletins. Et voilà, va tricher. Au bulletin, nous surtout on a na mini moko. Les atatumbi, bazui président, va voir qu'on a poubelle. Va voir qu'on a poubelle. Oh, combien? C'est combien? C'est combien? C'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Tandis que on va voter président sana. Banabeba ma voix président banatupa, banabeba yabo njo banakuwa kuweka hiyo yote hii banaweka. Hii yote banamwekea huyu. Banamwekea juu ya makuta. Voilà les Congolais bana kuisha mukini juu ya makuta ya huyu bwana huyu. Bana kuisha mukini juu ya makuta. Et puis banatupa mu poubelle, banatupa mu poubelle, ya president ndio banatupa mu poubelle. Banatupa huyu ndio anabeba wanaweka kule. Banavote juu mose Moïse ndio banatoka banatoka na seni oyo. Voilà. Ne oyo. Voilà. Natie yango déjà mpanzi, ça veut dire monsieur Félix n'a pas même voté. Baita tia bwe kwa. Commandant to bloquer mabachi wa. To bloquer. Mabachi bwe kwa. Pardon. Tuko na mabaji hapo hapa, bama mbele mabaji, mabitu tunarudisha. Hii biro abata toka hiyo hapa, abata toka. Ça c'est jouer avec les gens. Vers Fiembel. Vers Fiembel. Acha twende. Ata mweye bana bamba mwingine. Bata mukatu ba mumeto. Bana bamba ingine. Kite 20 000 bulletins. Ya Moïse yoi. Mwangarie, tukukatu ba yoi, yango ya tabino moko, atabino moko, otuko botango wapi, na ba député ya wapi, euti wapi, atabino moko, la police bango wana, olembi, tumechoka, Moïse alekisi, atabino moko, oye peka, atayo moko, oye bisaki bino, Félix Tshisekedi, Kadima, pardon, ça ne va pas ici, tricherie élective, Nakatou, ça ne va pas, Madame Biden Nyoto, c'est une épée, Marie, Maman, ma foi.
etaka biso na biso na non benga hiérarchie na bino benga ta district ye benga ta district ou bien bengi major awa na bino non mais boye na benga district na major botika na benga te yo na bengi bino les gens ta va salir 20 minutes pour fond la porte eh bon 20 minutes heureusement j'ai une option au petit ordre ba jana yo ba mata ba fond la porte kuna regardez ce qu'on a vu plus de 3000 bulletins de vote. L'enfer, Ngandu Mouya, Ngandu, et puis Bawani Ndiambi. Polydor. On peut voir ça. Mais il y a plus de 3000, il y en a plus de 3000. Papa Robin Sassou sur la totale. Plus de 3000. Baroulo va PV en Ouane. Chef de l'État est voté massivement. Il n'a pas besoin de ça. Fatih n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai voté Fatih. Vraiment. Je suis pas. Il n'a pas besoin de cette tricherie. Oui, il y a que l'image quand même, on a fait notre travail. Chef de Balobi et policier et tous les matériels ici. Ok, et si ka bango bazwa kibisona Kamobutu. À partir de Kamobutu, ba ibini ba osama. Mais faut de CP pas constate. Oui, exactement. Papa Mukatuba, moi Banaïba Bintou, ben a tout pas bien Fati, donc ben a frotté la Moïse. Donc hapa bana babamba service de sécurité la police na babamba bale baritupa dinto Fati, ma vote ya Fati wote baritupa donc bana babamba bo bale bana babamba donc tunabakuta na machine bepo na bena tupa ya Fati bena ongeza ya Moïse ngara mapoto kote ngara machine ile ngara machine mukatuba mu centre ya meto ata bena bana semaka pourquoi vous les Katangais vous êtes comme ça hein? Les Katangais pourquoi vous couillez hein? Machine en gros. Vous constatez la machine, ça dit il travaille dans la TCV. Dis vous CV hein? TCV dans le chef des centres. Alors, dis. Il y a mon col. Moi qu'on a fait le constat. Machine à voter en haut, Tokuti va voter dans 4 ans. Machine à voter en haut, t'as pas papier en haut. Ouais, t'as te mélange. Machine à voter en haut. Vas voter dans Ndako. Élection à Bamongo en haut et baby. Élection à Bamongo en haut et baby. Élection mais c'est grave, soit que tu as mis sur la côté, il faut que tu mandes au garçon à Zanganda qu'on a vu. Candidat yeyo, Admondi Yemoka Nenge, Basali Bisso. Nazalaïse moi na mokoko, jalanga ye na laki. Yo vole kanga na polisi yo a cautionné l'élément ye mota bénéficie d'élection na Bamongo ye na TCV tokiti bango na machine à voter ba témoin ba isoloa loko nyonso boya abana boya abana boya Lomba. Keba vangu kutama. Mbango nyonso apesa bino. Mon cher, bimisa mbango nyonso biloko nyonso. Bimisa okosa makama opamba te, osala mona mbango. Bimisa. Fika kule banapita kumbele anabeba pa carton ile kwa na hii carton. Ndio mle bangeta mabintu yote ma material ya kuuza. Donc hii carton. Ndio kwa mama. Jo mina tosha, mina mona nakuya na fikma na mwana beba makarton, mulete bintu bile binabakia na beba mabintu. Anatoisha sema tunabakia na kile kama tunabakia tukitumia vile vitu tutatumika tutaweka mle ndani.
anabeba carton na nani pale mtumika pourquoi paquet ya nani ya kuyale sans kufungula paquet ya pili mimi de recevoir 3 paquets kwanza kufanya 750 mimi nabeba paquet moja ya mjima ya shibo kupasuna mimi naacha paquet nyingine mimi tosha mwenye bulletin 20 pale tunaona bantu mnaongoza question yangu yoi i bulletin déjà voté ilikuwa iko na chunga mishi iko déjà voté ba député ba Moïse Katumbi na Moïse na ba député bote ne ba ensemble déjà chaque fois dépouillement déjà i bulletin binatoka ku inje ya centre mbana kwa bana mipachia. D'abord, c'est Marie-Thérèse qui est de tout de ça. La première qui a fait tout ça, c'est Marie-Thérèse. On a pris même la moto. Nous voulons l'élection libre. Et transparente. Et transparente. Pas volée. On vient de les trouver à 7 heures. À 7 heures, qui te trouve là, on vient de les prendre à 7 heures. Boutolanda, donc nous surtout les autres tambolé à tricherie ou à ma B ezali na ka Katumbi parce que Katumbi a préparé ba makambuke na ba marque moko bosoka ça ndenge nini donc bozomona et puis na évité heureusement que ba congolais mususu baza na côté ou à ma BT baza na côté biso tozali pa biso za ba fasciste par conviction ngana masanga lubiles londole lokoy LBL parti na biso ezali AREP, agissons pour la République. Il y a maître Guy Lwandomboyo, ministre d'État, ministre aménagement du territoire. Batou Moussous, Bazali, qu'on comprend, de Tebomona passage, il y a président de la République, na Top Congo, Radio Top Congo, Batou Bazo Tchaka, Kabakoto, il y a polémique. Mais présent à Lobaki. Masolo Moka Moutouya, Lobaki, Masolo Moka Moutouya. Oh, Kagame, Anigako Sala, a placé moi Nanae, les États-Unis, ma côté, à minéré, Américain, Boyi. Bozomona Moutakomi ici. Kagame na niveau où il a commis, donc président mon côté à Congo a commis ça na niveau où Makamba Rwanda. Et puis président de la République na ndo sabino que guerre où est moto aussi sangozali président de la République Fachi. Boyo kaye moko ndenga zo expliquer masolo au Kagame alingo tia mwana na epo qui par masolo ba minéré ba américain tellement pression à Félix Antoine Tshisekedi eza sous jeté ba boyeli Kagame mais étant kala est-ce que ba ko boya kopwana bino moko bolanda. Les lots par exemple tant que Bazako Beta Lisolo, il y a minerais stratégiques. Les lots. On pense à qui? À l'RDC. Hier, on pensait à qui? On pensait au pays qui en a qu'un disposé de l'RDC. Non. Hier, on pensait au Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui allait parler au nom de nos minerais. Le Rwanda, je vous informe, il y a quelques mois, voulait même désigner le fils de Kagame comme consul en Californie. Vous voyez pourquoi en Californie? C'est là qu'il y a la Silicon Valley. Les entreprises, Oyo, elles en ont besoin de minerais nabiso stratégiques. Oyo, ça là, ba fusée, ba biloko ebele, ba ordinateur, ba siège na bango ezakuna. Rwanda zana koltan. Alingakatia mwana na ekuna. Amérique a boyi. Je vous informe. À Boyi, Likambouane. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un interlocuteur en République démocratique du Congo qui peut parfaitement parler des minerais stratégiques congolais. Ça, c'est déjà la preuve que Toko comme en Allemagne et Afrique.
pour l'Allemagne, les lois à moteur, il y a l'Union européenne. Qu'on bouger l'Union européenne, sans qu'Allemagne a payé nous sommes en train d'évoluer. Les infrastructures, ça ne se construit pas en un jour. Pour tout ça là-bas, autoroute, tout ça là-bas, port, aéroport, etc. Il faut des années. Quand je parle d'Allemagne, d'Afrique, c'est ma vision. Je ne dis pas les lobbies. Pourquoi Congolais, tous allés distraits? C'est une vision. J'ai fait part de ma vision. Et je continue de confirmer que nous avons les atouts, il y a qu'à jouer rôle Wana et Allemagne de l'Afrique. Voilà pourquoi je parlais d'en faire l'Allemagne de l'Afrique. Et je peux aller plus loin. Environnement. Les lots, le bassin forestier où il y a la République démocratique du Congo. Premier poumon mondial devant l'Amazonie. Carbone, à la base, il y a réchauffement climatique, inondation, solution est allée. Et on ne peut pas prendre part à un débat où on parle de ça. Si, on le fait aujourd'hui, on nous invite partout. Parce que la RDC a vendu ses atouts. Mais il y a quelques années, Tozagi Wapi, nulle part. Thierry Kamboudi. La République du Congo voisine ici, Moutouazui, leadership, il y a Bassin, il y a Congo. Pourquoi? Parce que le Congo, RDC était absent. Donc, aux hommes, on a que les gens parlent, ils ne sont pas aux affaires, ils ne comprennent rien. Et ça, le langage, il y a opposant, il y a pété. Parce que nous, on a fait l'opposition. Os insister à péter. Oui, mais parce que Bazan est là, mon côté, il y a défendre. Va se défendre. Et là, on y a Malonga, il y a Barosala. Il n'y a pas. Moi, j'ai dit des choses, vous vous rappelez, en 2018, dans l'Obagi Makam. Je vous ai prouvé que en 5 ans, j'en ai réalisé en tout cas beaucoup. Bilomoro Bolandi, peuple congolais ba kosa binote, ba marche bato ba kosenga, bo kita na balabala te, bo landa distraction na te, biso but na biso ezali masolo ke ne mbangu, donc na janvier, donc vraiment à partir ba miwana avant ba Coupe d'Afrique wana, président de la République a sali prestation de serment né, to zui déjà majorité parlementaire masolo mboka et tambola, to boyi retard. 2024, donc deuxième mandat où ils allaient à jeter. Article 64, Bochango Tokotala, Bisope Tokocha. Donc ils ont makambako sakanate, donc balingi ba kosa biso na distraction. Balingi ba kosa biso na distraction, ba opposant bazali ko pola bazon dimate. Donc Sony Kangi Bango bazo bandega on sala te parce que bazo pour la en direct na télévision. Et ça sous-souté ya bomba dans 4 minutes. Donc c'est ni Félix Antoine Tshisekedi azo gagné en direct batou nyoso tout bazo mona mokili mobiba. To éviter ce bolingi donc président Kadima Salani to éviter. Ya mwana to beti c'était le lot ba côte sabino na distraction te parce que Félix Antoine Tshisekedi muta gagné na élection oyo azalité. Donc, Tokomi Nasuka, il y a émission na biso, il y a le lot je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. So Tokomi Nasuka, base yangonde makambo, base yangonde vraiment mutu et ça là qui est président de la République, a comme président na li Copa, il y a fallu na Genève, président de la République, beta chita sima, ayo que la base. Donc de respecter un peu base na biso ya 5 minutes parce que bobi que 5 minutes na lo barangai moko soko moni bazolanda yo moko zolo baba 30 000 personnes balandi yo ezali sécurité
nazoka invité te parce que so nazo invité ba tsu bazo kota po ba tal invité mais na lobaka ngai mo so bozo landanga boseke makambo ezali kitoko. Donc tokomi nasuka émission na biso to bandaka ba remerciement na biso na Londres ndenge boyebi kaka honorable Jean Moutala na moi sina honorable Jean Moutala merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Maria la beauté naturelle na Londres merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi José Kano qui kakamene le grand stratège José Kano qui kakamene maître Wera Mukuna Maître Rajamoule, merci Nanyo Sotou, Bossala rapport à 5 minutes avec César Ngatoke na Kati Espagne pour nous représenter Beloti Mavungu, vrai chéri Nandenga Mukete, Beloti Mavungu, merci Nanyo Sotou, Bossala rapport à 5 minutes avec César Ngaditoke na Katia Suède pour nous représenter Thérèse Kamani, petite sœur propre, Thérèse Kamani, merci Nanyo Sotou, Bossala rapport à 5 minutes avec César Ngali. Pour tout déalo là, Bruxelles, pour tout déalo là, merci Nanyo Sotou, Bossala rapport à 5 minutes avec César Ngadi Tozongi, Awa Nakatia Kisasa pour nous représenter John Kaniki Masanga depuis l'adolescence, John Kaniki, merci Nanyo Sotou, Bossala rapport à 5 minutes avec César Ngadi, Chai Mokenge, Chai Wabalengela, mon voisin, Chai Mokenge, Chai Wabalengela, mon voisin. Merci Nanyo Sotou au sale rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, très propre. Fifi Filofaria, merci Nanyo Sotou au sale rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Eddie Edo, le philosophe Eddie Edo, merci Naba commentaire na OP Nanyo Sotou au sale rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Ok, Nakatia Suisse pour na OP sa mbote na Astrid. Mamboini Chilombo, Astrid Mamboini Chilombo, merci Nanyo Sotou, au sale rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Ok, Nakatia Paris pour nous ça Doudou Swami, Doudou le petit frère propre, Doudou Swami, Doudou le, merci Nanyo Sotou, au sale rapport à 5 minutes avec César Ngadi. C'est ça, Jerry Mukuna, petit frère propre, Jerry Mukuna, merci Nanyo Sotou, au sale rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Tout ce qui sera toujours, Boyebina Dokoto, Lonabiso, Jean-Paul Jamba Kaoudi, Jean-Paul Jamba Kaoudi, merci l'émission Nao. Na Nyosotou au Salarapon à 5 minutes avec César Ngadi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. J'ai eu vraiment l'immense plaisir de vous présenter ces 5 minutes avec César Ngadi. Nous allons donc nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Samate Kanambe Arozwa Masolo Nambuchu Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Au sein d'un yo, aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tanakana yo, du ventre.